Ba sololi na ansi. Na sololi na ansi. Na sololi na ansi. Na vise tinde la ngape ba vidéo pe na tala bien. Atindi Nathalie penal bomba Karen plat. Keze mi ana zaka nango bez poko mbeli mwati. Parce que ana besoin ya ko sala ba émission penate. Soyo talandenge yo komisenga. Ora ziko prophète Emmanuel de En tout cas, le 16 égoïnes donc wa ozanga métallier. Balobi coaching yana ti fali andima la base ya générique yana mobimba a pousser d'adjoint sala na brigade eza kona combattre dynastie wana ya faire ndenge za na marché da eva ta koyoka na ti générique yana so yana mbriema na parce que bakolo ba la makasi ba bi to ba eza mutana mutasali ba je wana nyonso za ka fali Bolingo, Yokelanga eloko oyo KLP Distribution chez Luc Kulapa. Yeah! Société KLP Distribution ezali spécialisée na distribution ya ba boissons alcooliques lokola whisky, champagne, vin, PMI susu bazali koteka ba boissons non alcoolisées lokola Coca, Fanta, Ozamo Bimba. Zomi awa na l'île de France, oyo bazali kosala distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyonso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Ozamo Bimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP Distribution chez Luc Kulapa. Yango nde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boissons alcooliques pe non alcoolisées. Poto era na ke fala peto monana mais to monanité na raison mais c'est singa lobi batamo bazo sala sala vidéo bazo sonde bilamba bazo tia na bumakarine pona ya solo mais oui non bon soka sali bongo wana sentiment ba chinois ke perdre sentiment ba chinois ke perdre parce que ba chinois belé batinda ba mbongo ba pampers faut ba pesa ki batinda ba mbongo pena siko ba batinda ki contribution pour ba botsa bilamba ba botsa problème ezate aboti bilamba dans sobi ba Gucci au monde pendant dynastie bimi vraie concurrence ezongi bien que na ba résultat nanu bena concurrence ezongi bien te oye mukunga na babar ebetaka banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondition ya kitoko pe elengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate mai pepele nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kake kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film.
album mais balobaka opangusaka mpangi no mboka ma qui na sala analyse. Un analyste n'est pas un abruti. Un analyste n'est pas un sentimentaliste. Ya kwa peze ka mutema ya moko. Na kwa peze mutema ya nani o apesa nga ndambo caché na ezo kazwi. Bilamba na tia cher, autre monde a battu ka ba 20 000, ba 30 000, ba 5 000 et contribuer à gagner na carrière. Elenge ba fanatique. Omoni soki Jean Goubala bando ya Léon na TV alobela ba Gucci, alobela ba griffe à cher. Yeba yango ba fanatique ne ba obaye. Eza na mutu musu aza na makoki pena te. Maza muumba kolata yango moni ba finga ba ona ba famille. Neti ye. Mbongo ne sila rana bilamba. Personne m'a conduit, au monde qui est bien. Ailleurs, il y a Fali à on va te là qui a donc malambo qui est bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Voilà, merci Bana Congo, Bandeko Bolanda Biso, partout à travers le monde. Vraiment, Bokota. L'air est grave. Vraiment, Lobaka, l'air est grave. Vraiment, Bokota. Vraiment, plaisir à trop. Lobby, Congo Nabiso, et gagnant qui n'a combat boxe. En tout cas, Ndeko Nabiso Martin, félicitations. Balobi balou bande basala rabiso honneur na masolo etali box muluba soki ale fufa masango aye na ring o santi pena muto pesé pena muto zo pesé. En tout cas Martin, félicitations, au sali honneur kaka balou bate, au sali vraiment honneur. Il y a RDC Mobimba, vraiment félicitations parce que lobby drapeau mboka na biso e mataki pene mataki vraiment e sali biso bien. Analyse à l'autre bête moi ma solo ebele vraiment bande konanga ibotindelinga ba vidéo ya Karine Mokonzi ndenge prometa bino azobota kala mingi te zeme comme munene lobby to comprendre te apparition ya Karine Mokonzi to sola ki pena ansi luzola lobby zemi ya Karine ezala kande ba base alors to solola vraiment parce que beaucoup ça la base nyo surtout mais base ya koko c'est la zemi eza bezi ya malonga te. Alors tu ana mbutalika su
Butalikasu, bonjour. Oui, voilà, c'est ça. Tellement c'est un danger dans le moi ensemble des obimagoté. Soyo talandenge yo kobisenga. Voilà, c'est le prophète Emmanuel de En tout cas, les 16 héroïnes dans la ville africaine. Donc, on Ozanga métallier. Butalikasu, lobby tolali tolamuki. Et lobby vraiment, kolala kolamuka, lobby ezalaki jour. Tozola la combat ya boxe. Ouais. Yande konabiso congolais, nande konabiso congolais makoma français. Bade congolais. Yoka na Martin. Voilà. Lobby ezalaki opesi mbwa boyi. Ouais. Et ça là que on est ni côté la ceinture wana vraiment tozu yango biso ba congolais. Bon, en tout cas Ken, merci à trop hein. Nous fera signaler par internaute que tout marche. Marche de santé. Dimanche, donc tout a Ken depuis 5 heures. Voilà. De 5 heures, venir moulir les alas. 5h33. Tu bandi venir magaza qui tambo. Tu mati venir ti delvo. Danger. Tu tourner delvo. Tu dis to Ken de kota selema au Ken abi. Ah, j'ai comme pousse à la toya, on bloqué pas Maranzela. Tu as mis zongue là. Oui, marche qui mokolo. Marche qui mokolo. Yo bon just stop ça qui va forcer yo. Yo bon bana avec appétit. Ah, ne to rombe na lobby. Aken. 5 heures venant à parler, yep sa mère passer à la musayo. Ambuta. To meta bagondo deux fois et puis to no sava, ne to martin ba ko les gars de là boy. Oui que to badi veranga na bien. Oui, tu me lipe maman, tu vas avec ta vie sur ma profité et l'autre côté, mais paie maman pas impossible. Whisky va il n'y a pas un max. En tout cas, whisky, vous savez. Bisous, Dieu, ça va combattre la zéla. Quel va coller. En tout cas, merci à trop. Tout ça marche, donc toi relaxé. Toi relax. Donc, na bagondo, mais bon, quand moi t'es micolo, souvent mon abso bagondo. Pour tout ça, moi sport, moi trop. Au moins, il y a la musculation, donc il y a bika. L'espoir, ça la bien à vie à moto. Toi, c'est un peu bino batuola ndabiso. Ça la rappelle sport. Et ça la bien. En tout cas, on a fait simbo, t'es bon dimanche. Na boss Tanguy Brice Lulendo ici kazolanda biso na groupe LTB na Mubimba donc bâti service bâti fluide bâti rénove et puis bâti énergie na ba location mituka monter maman fait fans les boss Tanguy Brice na PCP Gary Wele Gia yé alinga fait sport trop pour ya za so to benga na vidéo soit azoki mambango soit à la marche Gary Wele Gia en tout cas Papi Ngimbi numéro 11 à Portland, Papi Ngimbi donc Ngimbi Manpower LLC. La pression Bambota trop des États-Unis. En tout cas, merci pour nos conseils. Boende to évoluer. En tout cas, levé CLC Lyokaramba en direct de Panama. Coco Arafat Makizembe depuis Tokyo. Depuis Tokyo, Japon. Donc, il y a Japon. Danger. Tant aux zones et aux terribles. Donc, tu peux sanate pour cadeau et goya au saganate. Likula papier azola biso. Negara est pressé boy. Donc, grand prêtre Lik Kulapa. Avec compagnie na KLP entrepreneur grand entrepreneur au Saganate donc ba denga abina ba boss matuta donc grand boss et puis azana légal donc azana légal la ba faire na en tout cas na PC bambota to likula pa merci à trop Ken mais na profiter pe na pesa mbote na Joël Salambi il y a Bruxelles. Les jeunes boss, il faut préserver les jeunes boss. Joël Salambi. Joël Salambi. Mais il y a bien un lobby qui a une action lobby lundi. C'est vrai. Après émission Joël Salambi lobby token de Western. C'est bon t'as la nègre token misamo à Joël Salambi. Joël Salambi. Joël azo mega musapina mu dindo. Ah mega musapina mu dindo. C'est première femme bouteille ka so yem bon à Joël Salambi. Joël a évité que tu filmes barré. Ah to filme la tête que j'avais dans Western. Ah tout la boss placé de bio en tout cas en tout cas, pas se placer de Ebio. Bon dimanche. En tout cas, Ken, lobby au moment où tu salaires moi aperçu en analyse, tant où Nani Valda tout n'est pas box en tout cas, na mekaki kolanda. Moi historique mke à Martin Bakole, na ko comprendre kaza pena na rage. Voilà. Aza pena déterminé, yango moni azaki na posa pena ya komba wana.
Bon, Tony Yoka pas na posa combat parce que na minute mutu aza na mo avance na classement eza Martin Bakole. Martin Bakole na Tony Yoka foye bango très bien ken Tony aza mukola Martin. OK. Bon Tony abotami na 92. Martin wana ozomona ne ala mbinga bongo abotami na 93. Et puis c'est les jeunes frères ya Ndeko na biso grand boxeur moi bangi champion du monde à poids léger nani Ilunga Makabu. Donc je crois bon mona ki pe na ba image azala ki wana pe pour soutenir l'équipe. Et puis Martin Bakole nga na mona ki dangereux. Tant on a moni qui va s'entraîner na nani ba Tyson Fury la mona déjà azar déjà na ba azar na statistique mo boye nga dana na obanga na ebi ke Tony na polate Tony Yoka banda première défaite na ezaki la première défaite na ezaki lobby ka ne Martin la laisser KO siko Tony Yoka azaki ne pe sir na combat mais tant ba kutani siko fara na Martin yebo watali na biwo makamni na milukele mais Tony Yoka c'est comme si azalaki na moral pena posé te liboso au départ azaki na moral ken azaki na moral mo tant tu peux to kana na kat omona bo soara na ya ona ebisa ba ya ebele bo soara na WhatsApp eza bien mais bo soara na live boy ezake lengi de boli ngumba te bongo ba grimace que Martin sali azola banano fofo ngara moni mo grimace te ngara moni encadra qui moral na ye donc yazo mona moneti awake saka na ye et loko abongo petit na muta gagner ken pour talaka Martin déjà ndenga zo se préparer na ba les à côté na ye to zo laxa omona mna na nzela na kina zo bina na ye omoni ba image mo zo bina ye na kina nzela chaque fois là marabadi famille filmer et puis mutu achina pointe donc grand promoteur ya mutu achina yena asira ko produire ba vidéo na pe bimi nenga bina ba mutu achanga na balabala na banzela te na nzela bina ki Sweden na nzela na mona ki akota ki bina do eteko bina badini mais ya lingi luketu trop dongo bolongo bina ni bolongo mbuta moi polémique mo pe bimia balobi depuis fallait abeta akorare na wana atika moi défi moko boye na ne pas ba congolais mutalongoli yango ka ndeko na biso Martin Bakole da ba mesia ba koki kolongola défi wana te mais da eyo senga ti ba boxer kaka baki obunda kuna po défi ane longa yo moni yango ndeni par rapport ba commentaire bato tika gotinda ba musicien ba yo buka na bino pamba oyebi na makambo yo ken basala mamna loengete et puis producteur ozo ko s'engager pour l'événement le roi Bercy ken face à la sur pena ko tsala voilà omoni ko renier za ko renier do eza ko renier na ko renier eza ko renier continental eza ko renier planétaire eza ko renier national mais keba bato ba renier continental a boton sape Bercy pour communauté il y a ba diversité ba pays belé na kata France do ba Tanzanie ba koya ba Gabonais ba ko donc na ko ba francophone ba koya ba anglophone pe ba koya on a ba africain kaka mais si ko so to kena ndenge pena actualité so za planétaire on a si ko mona na ba jeune on a ba jeune français o yo mona ki na Bercy wana ba on mba ka botonza o moni tant même ba vena so ba oira ba beta ba Bercy na ba 2000 so ko tali public ko etondaka so tali ba Loris la congolaise ba période on a paix à son âme bazana on a ba trentaine so tali pe ba jeune belé ba boa na ba disque bazala ba on a ba vingtaine ba to ba Patrick de Pana bazana na ba vingtaine ozomona donc eza courant moko boya ya âge o ezalaka ke vent ezo mema bango bazo ya événement attention tali stade à Gims au mona majorité ya public donc na koloba 80 ou 75% ba jeune au bana de vingtaine ba 18 ans ba 25 ans ba jeune ba occupé te na misala bon déjà na poto vingtaine 25 ans trentaine bazala déjà occupé pe na misala ba o bazala pe occupé te bazali mais la majorité parce que na mona Bercy a fallu la majorité za ba na ba 17 ans 18 ans 16 ans bon bazala pe occupé na nchik mingi pe ba na ba 17 ans ba 16 ans bazala occupé na nchik mais mingi na ba événement bongo ba tchaka pe na ba jour antiquité oui ba tchaka jour antiquité mais muto aza concentré en fait ils a divertissement okoza occupé na boulot okoza occupé na nchik mais jour à divertissement
neti ba samedi bon na ba butu OK non se divertir ya omoni bato bakena ba boîte bato bakena ba loisir bato bakena mo ba tour na mo ba mboka ba pembeni po mutu pe se libérer na mo mutu to ki pe Martin lobby kuna to ki ndenge makambo etambola que somo boka ka fali bo bando ka ngape somo wana parce que ngana fali to sali ako arena plein ndenge moko mais déjà ken foye bango na makamune ta ba box boye ba bundaka déjà na ba place moko prestigieuse comme d'habitude OK so tali ba combat Martin déjà ça bundi a bundi pe na ba salle prestigieuse oyo eza pe na ba trempe ba Bercy OK na ba Angleterre na ba États-Unis bon na so ça bundi États-Unis mais il est dans une bonne voie grand frère na e Karaming ta bunda na États-Unis ça la bunda ezaki prestigieuse Tony Yoka ba 12 combats ni soit gagné wana sur 16 combats sur 12 ba comment on a ba commentaire a bunda wana ba salle prestigieuse dans mon box sport le roi boxe eza sport moko boye na poto eza ba sport ba boss nde ba mizaka ba boss nde ba ka kotala ya omoni Bercy ba betango dada ba kena pe ba parler de sport ba kena ba place moko boye mine mingi ba zo ba stade omnisport pour arena hôtel accord eza nango omnisport eza le roi stade yo ebi mais ba Zénith pe zali ba bunda pe na ba Zénith ba bunda pe na ba stade donc en tout cas ponanga lokumu ezongi na mboka et puis nazaki na souci moko boye obitan ba bunda ba mibale nga nazaki na même souci na Martin Bakole pour so talibé Tony Yoka Martin azwaki déjà avantage ya makofi mais kena ba no lobaki Tony Yoka o gagner mais yo lobi bo pour le nga dajun ne ba sala ba vidéo na daju yo kotika yo kazaki ba vidéo na ne ba kofi na ba il faut pas comprendre pe lo mo ke ba to ko tsala komba fali kozala star ezala kozala star musicien te même ba boxer pe baza ba star basuka na ba star neti Martin boza mama na star akomi kutu so multi star lisusu ya osakana kutu to apena ba star footballeur to ba star handballeur to ba star OK donc il va te faut comprendre dans chaque star a représenté mboka na ndenge na ye to apena ba star danseur voilà ba star danseuse pe ba to le roi ba marcation te momi moko boye petit moko boye nani ara mwindu boye Jenny OK to le roi ba Jenny wana asa star côté danse na ndenge Congo donc star ezaka étoile eza eloko nyonso briller nango bazomona neti étoile nde yango na koza kasi biso pe to ba star pe na ba domaine na biso pe no za star na tala ne ba yamba na Paris tala ne ba yamba na Belgique des fois donc dans na sepela trop air moko e restaurant moko boye bato ba mona to ba gangi de bato ba crier makizembe so comment makizembe de bato ba ganga ngala mo mikolo go ya pito pour te ko bisiko na comme est-ce qu'on a actualité mais mbota siko ka na monde na biso ba star oyo mais kero ebike komba lobi na ngana silisa mena vidalité au katenga obi ke Martin on oyo ke la Tony Mawa alors que la Yoka Mawa moko abona makona fangwa beti c'est comme si il fallait qu'il pas bunda bango na bango ba congolais ba yo ke la na moi moko po na première ronde déjà obi ka nika ki déjà moi makofi Tony déjà koyagi akitaki déjà les aboyaki ko enchaîner et puis so tali bien abana oseka Martin na oseka voilà momo na bakangami awani samutu momo na est-ce que ça la tricage te Yoka lobino sentir zo ngaka mboka tricage la tienne à cette pour na sentir que ils ont mboka letika na France ken tricage te parce que Tony Yoka a besoin à mata grimper ba niveau à sa première place ba boxeur tous au monde na souci na bango baza la number 1 mais pour na intérêt mboka parce que na monaki ba bunda neti ba ngo bunda te neti ba équipe moko yoka na ke non il faut oleka na yo parce que Tony azalaki pena na posa anika bena Martin akpo nana polate nana polate mais anika mais faut ba que ceux qui a gagné qui Martin ngeza le terrain ba français voilà changer nationalité mais il y a un congolais toujours à makila voilà Kongola makila mais so pe ba daju na ba falinde ba bisa bicha na se nana kosio na monaki mulai nde wana pa na force menecha bomba ki makasi Tauri Martin
Elle m'a montré comment on benga les coffres maman. Ah maman chibindi loako tanga ukitsara boy. Oyebi ka beta ba dema coffre maman da kiki da. Was que so Canada toni matoi. Et puis ngana sepe na simplicité à Martin. OK. Oyebi ka na azaki ne bena jitete. Anega wana zo ya nega. Aotambula nega. OK. Ngana yebike oyebi ta na bundana jomo na braza za boxer. O ba beta na transima coffre. O na zong sa te wana. OK. Joana ngai na mona makamu Martin rosa lo yonde Joana sala na braza. Oh. Po ngata na tumbula kai na za na sentiment na yebike no. Na komi moi bolite, c'est que Togo na ko enchaîner to na ko côté ba mouvement. Allo mara yo sandi dio. Wana na ko mbena mutalika so te wana no linga na ko mutalika so. Oyebi ke Jora na nzoka ko ne be Tyson. Na we ba mo so aprendre ko ne Tyson. Oh. Oyebi ka singa ya na opanzo face ah yo pena ndemo za pena mukuse no opanzaka pena face sala siko forma muto et puis na otalopi opanzino nga face donc dire yo muto sale longi na ngape zo panzala yo ngara zo tala keno bige tanto denda ka mwa muke ngana meko denda pa olena kena ngana nenga jido ngana meko denda oyi na ya kana loyenge benzoka retara ko ya ko bongsa makofi apesinga da 3 titunti ele la pena ngana yo ka son ele la tatu ti na moi bana minde toi ngozo na sous-estimé na samedi bana bi bakole bi ba bi tiara ba kabula ko ne ba kabula te yo ba ba be bolae ali ki mora ko bolae ba mo so ba ko ja beta ken makamu tonya bora ki lobi ngara bora ora baza na mbuta lisolo na chone bisayo na lobi emso cheki na sepo sentire ya na Congo to mona trésor mputu na match ya Mazembe na Vita trésor mputu sko fan ya Vita obike penalty trésor mputu betane likolo na nko oyebike wana lo Mazembe na Vita na kata mboka mais na minute muta kosa ote malgré Tony aza d'origine congolaise mais yebango ke aza français na minute a défendre l'intérêt ba français et puis azolinga conserver honneur na ye parce que depuis ba Jeux olympiques on a tilelo Tony ndaza maestro pena ma on a pena nenge Tony Apoli on a pesa pronostic ya Tony a gagner Tony nenga Apoli on a des problèmes à mutu ou est-ce que oui chef faut si ma caméra là eza na mambo ya na mambo ya ken eza défaite eza autorisé na sport voilà mutu andimaka défaite même na sport même na politique même na musique azaka na problème sérieux ya moral voilà parce que tout le temps anomonaka bato ba jaloux faut yeba on faut en faire play ke ni na sport na domaine nyonso fair play ezalaka na kopola pe na kokende pe nul na koganye pe fair play ezalaka okopola bokokende nil okoganye pe tomonaki dernièrement batindelaki biso ba image ya Wera abeta ye na Jobu bato mosusu balobi Wera asali mpiaka tout ça mais tomoni sikoyo ba image ya sika ye ya Captain vraiment plein à craquer. Mais c'est une raison qui est dans le bail qui faut à producteur. Faut à producteur parce que pour notre raison. Mobilisation, peu volonté. Il y a battu n'engue bayaki. Tout le monde peut encadrement ouais na Captain. Des gars. Va mettre donc qui va lati li solo. Au monde. Donc il a accès maintenant star à quitter dans Cape Town. Cape Town les a bougé. Combien d'appels à recevoir il y a bato Cape Town. Mbuta ouais a terrorisé Mboka. Mbuta plein. Mbuta carré. Mbuta oyoki yango ya bien. Na bi ouais na yoki yango ya bien. Et ça li bien parce que bato msu ba bulaki ya ouais ndenge côté ekebo et peut-être landati na Cape Town. Mais tout le monde peut que faut que zalaki pena ya producteur. Est-ce que yomo utalo ba on émission auto les gars auto salaka wana ke c'est pour la première fois où il rabeta live en Afrique du Sud. Il y a que ba to ba futa na mbongo ba otala. To compter ba korate parce que ça événement à Kora. Voilà. Mais mon frère Wera sana ba exploit et puis Wera tikala ba tuna mitu ti lelo azara na temps azara na en activité et puis azara fort. Donc c'est normal que ba vivre ba spectacle ba rata ba otala. Donc le wana na Jobu to sengaki que producteur na retour ba c'est la matabis. En tout cas to éviter peut-être au ravier à olinga zonga mbango.
Mais en tout cas, Cape Town et l'équipe bien boyée, je confirme que ce soit Bandeli Djobouri, vous avez sous dégâts des fois. Mbutalikasu, Sankara de Kunte, à un moment de polémique à Lubara, il y a un vice-président. Oui, le président, il y a un vice-président. Tout le monde est dans la délégation, dans le carnaval. Karo Bachewe, Fandi, Sankara Fandi, Fandi Kiti Moko. Ba musicien na ba car mususu. Est-ce que tu vois le makambo Sankara Loba? Tu comprends c'est moi raison. Mais qu'il faut savoir déjà, statut ni Sankara on peut mettre avec absolument. OK. Sankara na statut monté na ba kakol, azana statut mon côté na ba chanteur ou ba leka na maison mère pe ou bazana maison mère. OK. Sankara za privé à Ouera. OK. Privé. Na monaki héritier après Hermo Nicodème. Bon, à cause après moi statut moi la kakol parce que kakol pe na privé à Ouera. OK. Amona na rappé moi mingi. Parce que na pe ba state moi mingi bango ka wana circuit fermé en privé. Donc il ngolo baké baza statut mon côté na ba musicien nyos ordinaire ba na maison mère. OK. Depuis on a Sankara et bandi leloté. Est-ce qu'on se rappelle tant babeta à Bercy? Muto ayaka liboso na kino bayamba neti Ouera pe na beza Sankara. Voilà. Ara comme éclaireur. Donc c'est normal et puis Sankara pe na Afrique du Sud on a ba mona kalat. Voilà. Donc ba moni délégation. Les années que bala liboso pe Sankara ba mona na ba Cape Town. Te na wana na ebi vraiment te. Est-ce que Sankara kenda déjà fait ici? Na ebi te. C'est comme si c'est la première fois parce que na ba na Kora na habité so ya zala na délégation. Na Kora zala te. Na Kora zala kenda. Na teza mbala liboso pe ba mona Sankara. Bon, on a concert on a Kora on dit Sankara tikala na poto. Pour na tikala mona publication Sankara te que na Afrique du Sud. Bon, nga fona vérifier mais en tout cas na ebi te. Na koloba na sentiment na ebité parce que mutu musuzu akobeta voyage ne privé lobi na été mutu musuzu pa ko kene voyage ne mo ba somba ba plan asomba mo biloko na ye aoyebisa batu te. OK. Donc ekozala on pas bon fait na ebité. Réponse na ezala na ebité mais comment na epembe ya venir ona batu ba kamongo te mutu o kamongo c'est que za mbali boso mo na bango. OK. Pour na nenga normal de place nyo souvia zalaka na ko ba 60% ya batemps bazana Sankara. OK. Donc voilà. Mbutalikasu biso nyonso to mitunaka. Donc bravo pena vena biso. Biso to mitunaka awa na si Joël Salambi le patron. Joël Salambi lobby. Joël Salambi yo yebi. Lobby yaya. Kula pape ozolanda biso. Kula pa boss. Mbutalikasu to mesana ko landa mo ba délire ya ndeko na biso mwasi Karine Mokonzi mo ba bezi nya sala kana et sala ka biso bien parce que to se pela na bato ba longola bato mo ba stress mais ça fait un bon moment Karine amona na raison na réseaux sociaux te réseaux zala ki bongo ke Karine azan azemi aboy ko exposer zemi na ye aose la tia ko bota mais apparaître na réseaux sociaux non ale ka pena sou penate te na lo batena ndenge ka loba mais ba vidéo insolite ezalaka na mona ye muso asali vidéo na papa mona papa filmer papa bano filmer nga boke ba comment filmer ya ndambu mais vidéo que Karine a tellement mobimba bozala soute. OK. Mais lobi to moni vidéo ni baba gaza azemi azela bota azemi ko munene mais lobi to moni sko ba vidéo e bimi na fête fête ya leki ya mobile na ye Karine normal mutu normal normal zemezate na megotu na ans yo moni zemite zemezate na megotu na ans alobino zemi ane zalaka nango bezi non ken faut ça yo tant que parent responsable ça na précision likamta ngolo non nga sololi na ans na sololi na ans na biseti de la ngape ba vidéo pe na tala bien atindi natali pe na liboma Karine plat que zemi ane zalaka nango bezi pokombo limwati parce qu'il y a besoin de la émission pénate. Na habité yo tant que muto bota est-ce que ba beze ko matina niveau azeli. Est-ce que ebi que bandeko na biso pe ba influenceuse bandeko na biso o bazana YouTube to na réseaux sociaux. Obi que ba comment connaître ba problème à cause ya mélanger tout. Est-ce que ma mususu ba exposer à honte? Ma mususu ba exposer à honte. Voilà. Obi que tu connaître liwan de konapso Angelica Madelena. Ngara yoka il paraît que na hôpital pendant kazana na hôpital la sala ba live. Likamto za na limite. Atoza
tolanda ba Rihanna te awa to ba bantu papa Voilà. yo kasi ndoki na pote zwaka te Ezwaka ko? Elanda tolanda ba américain te bazana ba origine na bango kokanisa te po moni mutu noir ke bozana e culture moko faut faire très attention air moko baser na biso bazosala mama na berer ya kolandaka makambo ya mindele to bandeko na biso banoir américain basalaka faut faire très attention surtout makambo neti ya bazemi kobota opération kozala hospitalisé faut faire très attention Voilà. parce qu'il y a on vit avec des esprits. Toza na makambo na video tozo mona te. Mais bato musu bazo mona ngo. Wana zeme zana ti esprit moko boza kati na wana nzoto. Bon, Ken. Moi naza sacré. OK. Moni biso nzende toza boy to uta eloko wana toza la fœtus. Après to se développer na ventre à mère après to yego bima na mukili to yego koma ya batu nyonso tanto bimi na mukili on peut tozo kola tout ça au moins raté même na Congo awa soki mwana zana no bébé ba évitera même kotambola ne mutu polele au moins yobi phénomène mo za na Congo ba yiba bana mi ba yiba bana mi to au moins na pe ba mère ba biksa ba mito bana ça existe ba bébé belé ba kana ba mwa ba soigner ba ça existe donc il y a un des là qui s'abat signe qu'il faut faire très attention na bamaka mususu Kari naza bantu Kari naza congolaise mobali na ya za bantu azape na famille Kari ne pas na famille tous na makambo sala mais limite zalaka so peut-être à mon avis que tika na chana nga moi limite na réseaux sociaux parce que oyekomi makambo privé peut-être yango adoptaki na yeke non amona na kane penza te amona na raté mais anse alobi yepa kanisa eneti raison ezala valable mais er bakutani ezala nango base dotani sora bana kutana anste non bazala kutana te parce que poto er na ke fala pe to monana mais to monani te na raison mais c'est singa lobi batamo bazo sala sala vidéo bazo sonde bilamba bazo tia na bumakarine pour na ya solo mais oui non bon soka sali bongo wana sentiment ba chinois ke perdre sentiment ba chinois ke perdre parce que ba chinois belé batinda bambongo ba pampers pour ba pesa ki batinda bambongo pena siko ba batinda ki contribution pour ba botsa bilamba ba botsa problème ezate aboti bilamba dans sobi ba Gucci arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubu tu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa osoto na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio, le patron de business class. Nambo na bango asomi ba griffe asomi ba fendi peut-être un peu kota la glow langue hier ai koti potona bébé c'est ça qui est vertige Gloria mudagi na mwana Gloria hier botaki déjà na Grèce ayena mwana peut-être mais c'est mi pe normalement na nenga normal ko sata parce que 9 mois umela raté mais to ko que 9 mois na biso mi balé umela na hotel umelite kala mingi be ka te ba 9 mois mo ekokia voilà
peut-être okenda église peut-être osala action moko peut-être okenda otika ba deux ya prophète Emmanuel 9 mois pe koki nango 9 mois quoi sikozo bana kokosa voilà oyoke miso bato kimaka te tozaka bwe toza tozimele totale yaza libumu yaka munene te merci tozela kaka te omona yina ne 2 ans zemi ya 2 ans te biloko mosusu ekosopa mpe biso biloko mosusu en tout cas mpo na nga ser na biso Karine mpo ase respecte lokola asali mariage na ye mobali na ye semeki na biso aza ne moto mpe na makambo ya bayoutube te aza ne moto ya bareseau sociaux te apartage vie na ye ayebaka kodistingue vie privée na vie professionnelle parce que soki tozo zappe makambo mosusu ya bokoko to na na mboka yango tokuta na makambo mike yango moneti nga bena ken makambo ya vie privée na nga na ngako exposant te banda musique bien que balandela la vie ya musicien to mutu mo aza populaire ba yeba makambo nyo so kati mais volonté na yo so lingi o lobby mais attendez au moment ba wera ba fali ba basi na bango toyebi bango na ba réseaux sociaux tout eza na bango mususu balobaka na bango te eza pe na bango mususu toyebi na biso yango te soki oyoki yango mpo kamwe donc eza bango mususu babombaka mususu okolakisa na yo soki oza no populaire mais yo moko nde motivation na yo nde kotinda soit préserver vie privée na yo soit exposer mais ko exposer na ndenge na biso ba bantu boye eza na bakati mususu maintenant eza na intéressante bato balandela merci on te connaître mamba Karine et komi zemi ya ye moko elengi ye moko ayokaki zemi ya ye moko mwana na ye moko mais bato bango surveiller on dirait crawana oyo bachanga ba ko mochana ba stade soki var vidéo soki nini donc ba ko landela pena la loupe mwana liboko esalami kingo esalami molin nati basandima te ke un jour Karine azwa zemi ok Karine azape mutu oui ape mutu akozwa zemi soki eza ya base en tout cas ngelo na kolobaka ngelo na koyebisa ye aza kitoko aza pe na ayebo pesa elengi na miso ya bato soki aboti ekopesa mpe bato plaisir non epesa bana bastar mpe basepelisaka bafanatike na bango epesa bato plaisir tolingaki tokota sujet ya Karine Ndikambe namoni importance nango te na ngai natuna na okende mponi nayeba terme nayoka yango trop mpa bafille surtout internet to ya théâtre ntango balobaka oyo ye aza likolo kilo elinga baloba nini likolo kilo elakisi ke ye mibali bazwake pena te na ndeni mibali bazwake pena te do ye aza lokolo kilo lokolo kilo eza mwasi oyo baproposa ata libala te te tokenda libala te boyo lobi mibali bazwaka moto yango te yango babenge likolo kilo tokenda no mpena na mwa détail kende oyo eza mpe important bato baye parce que Carmel odia bamasa neto babenge aza lokolo kilo bamasa babala ye aza Carmel kako nayebi Carmel odia oka tokenda na piscine o tokenda na piscine keno ndenge aza nazala ye na zemi auti olongola zemi toyebi te Carmel likolo kilo na ndeni balingake te ndenge serlo ekiri na bango ye balingaki ete aza likolo kilo tandis que Carmel nayebi mpe aza na ape na mibali na ye mpe balingaka ye mobali to mibali yo mpe mibali parce que na minute oyo mibali nani jo fixe aza nano te aseka likolo kilo te pour ça moto déjà dans mibali misato bazopropose seke batombolaka likolo yango do likolo eza kilo te likolo eza pepele oyo bakobenga likolo kilo eza oyo bakoka kotombola likolo ne te selo analyse ozobwakela fiveti te na ndeni fivete asali na makambo oyo azala obinano baka fivete ya likolo kilo nga bongo tobosani nga jour abina jour tozala na fete ya mariage fivete ya likolo kilo yo yokaki bien te nalobaki fivete na quartier latin azalaki Facepalm Dimitri siko akomi na Facepalm kilo moto do yo comprendre que on a ndenge likolo Facepalm kilo moto kakomo ningisa ngo na mwa respect mais na groupe abano ningisa ngo na ndenge ya bulo na lobela ngo na sens ya likolo te moto ngo na tuni po na ko ba se rebelle ba influenceuse ba youtubeuse ba théâtre yaza likolo kilo yo moninga likolo yo na tuni po na comprendre mais ngana tikala obimisa likambo likolo kilo te na yebi ngo te na obimisa ngala tonga nde na bi fivete venana ndenge azalaka kosala mosala Facepalm ezalaka Dimitri ezalaka pepele mais awa na sentir abeti robe bena boye Facepalm kilo ekomi kilo
Mais Mbouta, tu as des sujets, tu as un sujet d'Adjou, un sujet de Gonabiso, Robino Mundibu. Na c'est Léoné Bazo Potana. Mais tu as un solo ya d'Adjou. Tout le monde a autopé sa témoignage, vraiment. Et ça, les Bawariens, surtout plaisir. Il fallait pas qu'on ait un leader à la coach. Il y a un artiste et monsieur Moussous. Biso nyonso o to sala misala na ba diverses catégories. Faut que bango bien que to za ba coach entre biso. OK. Neti boyken o za pe coach nanga na likambo moko tierce. Par exemple na mamba YouTube. Nani azo encourager ngai to azo laksanga nzela po chaîne nanga YouTube eza la visibilité. Eza yo. Donc oza coach nanga. Coach directement. Oza comprendre ngai tango tuna nga ba makambo na analyse et que toza na caméra te to vandi bena boy. Ozo tuna nga ne ba tourner sala maka motivation les ba producteur ba benga ba artiste nini ça artiste face à la bena nini po ba benga na ba pays africain. Tango na pesa ko ba piste wana. D'autre part na zo coacher au pays. Voilà. Donc to vanda rapela ba misem sou ba materazi ba misem ebele kaka o mona rapé musuzu pe mukolo mais mbuta mais yo au salaire loko boinga na sala ngote na carrière est-ce que au salaire on ndengeni le temps que ngana pesa moi statistique to na pesa moi couloir ndengeni na salela yango eza coaching mais c'est comme si na vie to se complète kaka. Tout le monde a un coach à tout le monde. Si tout le temps on a une idée constructive, et va venir absolument président Dédé Moupassa, honorable Dédé Moupassa, bah idée constructive toujours. C'est un coach. Voilà. Parce que tant ozo orienter muninga vers réussite. Tozo pese piste moko boye andi atamalamu na nzela na ye. Eza coach mobimba, coaching mobimba ozo pesa ye. Donc oza coach. Donc fali na générique d'adjo abeti. Eza coaching mobimba pesa ki parce que toi qui d'adjou moko a bombité parce que na niveau d'adjou na ora d'adjou so les ala ki ba artiste congolais ou ya ba orgueil a ko témoigner le côté alors bi base tout ya générique wana eza fali ba tu peux pas ça la confusion d'état ba ba base ba misu na moni net étant to solo la en coulisses petit na biso moko alobi na biso que non d'adjou d'abeti base fali d'abeti base fali d'abeti base na il faut pas confondre makam fali abeti logoté OK fali apesa ki base ya générique donc base idée animateur donc idée asali na choix animateur oyo ba choix animateur ngana yebité soki fali mutapesa ki d'adjou idée que soit mais eza likambo fali a témoigner te d'adjou zo témoigner nyonso to oui bon soki ba eloko te ngane na landie on dira lobi fali à se limiter ki kana ko pese base ya structure ya osala générique mais c'était déjà il faut ba brigade azapi petit à fali ouais ben ça n'exclut pas comme pas ko intéressé pe brigade est-ce qu'on se joindre na ndegono d'ajouter au kumbele loko ezaka ba idée ezaka coaching donc tant que simbi eza fierté ya d'adjou il y a fali et puis à brigade mais ça les n'a pas même bien makasi omoni d'adjou aza bon net na un coup to jaloux qui peut-être peut fali na ba interview na ye on dirait pas le belo au monde que d'adjoupe a orienté net na ba style wana sera le bien on le lote peut-être en passant ko lo bango biso nyos peut sentir que fallait aller kala mingi te na style wana et que bazo kanga mape mingi na ba naza na ba d'adjou na ba gims peut-être peut d'adjou na ba projet mususu ya fali a orienté pe donc cela n'empêche na fali pe a orienté d'adjou ne loko na na sala bien te par exemple ba seben bongo o d'adjou na seben eza style na été donc aza muto asika aza pe na moi amateur nango donc fali pas ko coacher comme pe d'adjou pas ko coacher na ba style fali o sala tokos eza normal donc ba to ba mona ngote so neni en tout cas le coup ezongeli bango nyonso même buta esali okoba parce que tu as vu que ba artiste bandima na kate nde bapesanaki makambo yango ankulisi bongo ke ebima ke mutandima seke toloba baartiste oyo bakoli na bapays moko francophone baartiste oyo bakoli neti na bafrance oyo babotami na bapoto baa na mentalité ndenge moko te na baartiste oyo bakoli na Congo pas tout le monde
Parce que Tomani déjà le bien. Je peux donner un petit exemple à Mouké. Gims, Azara bien à battre belé. Mais à ça, ça la featuring un artiste congolais. Tobé en Osconin. Enfermé, tout réservé. C'est ça, et là, il faut nous comprendre. Nous ne sommes pas open. Mais maison les autres travaillent na eba peki si nous pour côtoyer en fait pour travailler pour collaborer dans certaines catégories il y a pas musiciens. OK. Donc na ko lo baboy. Ko bota na France té ndeli ko lo bagi mut fois a ouvert. O ko za pe na France. Yo mona té na ba France on a ba mi tema ba za pe belé. Vous comprenez? Ouais, bazala même pe na Congo awa ba musicien nyo sauté ba za enfermé et ça na ba musicien muso abotama na Congo akola na Congo azan esprit ya ba congolais maza ouvert par exemple balèche vous comprenez par exemple artiste mboka pe aza ouvert na bato belé par exemple Fali mo pesa ouvert na bato belé par exemple Papa Wemba azaki ouvert na ba jeune belé y compris même ya groupe na emoko donc même na Congo awa eza na bato bazaka enfermé eza pe na bato bazaka na bango ouvert même équipe à pays équipe à ndé mutu mutu yo moko la personne mais eza na ngote ke pays boye bazana na esprit boye pays boye bazana na esprit mais yo pe au sala featuring mo na kati album na ona artiste moko reconnaît mboko na komba c'est Leo Scram. Est-ce que tu as entre Yona et Léona et Azala coaché Mninga Makasi? Non, nga na coacha c'est Léoté na studio. Na coacha c'est Léoté. Ngai Al Pacino, le feu, donc père son âme, ne appelle ça une directive ya Seben na koki ko beta. De na ba muta coacha ngai na album na position de tir côté Seben na ba vocaux, et ça Al Pacino. Na tous les deux Seben bima. Ba Seben nyonso ya position de tir. Parce que tant on a constitué idée. Tu as un Al Pacino. Mutu pe appelle ça idée. Qui n'a pas bila bois que langa Al Pacino. Idée à celle et y a tant on a rata Bill. Ce qu'on rata Bill non de. T'es na rata Bill parce que Bill basalaka générique mo bena rom li faki. Et va robeta na raga. Wana zana orchestre ni. Wana zana rom li faki. Basalaka studio mo boy. Ba beta générique mo boy. Ano boka en tout cas à boire un net kaluji et ben n'a pas eu canapé mais après que n'a n'est pas joli non après n'a évité ba groupe ni na kendaka parce qu'on a une tika la na image wana ben donc on a une cassette on a no yo trop na no boule que sur na sali disque na kin garçon des fois bois kelanga et puis tant on a tourné Al Pacino normalement peut position de tir muta ko boire Al Pacino. Al Pacino a boyaki ko participer à la position de tir parce que auta au sal album na offensive généralisée. Na kati ya offensive généralisée on a c'est le pas boaka. Mboshi li passe pas boaka. Yé moko pe Al Pacino a boaka. Sikoyo tant on a sala idée à position de tir il y a pesinga ba coaching donc pesinga ba idée mako participer te poyer pas album na ezo bimaka na moment wana nde album ne tango ye obima nde to bana ozala na ya pa singa te luka mutu mo ya wenge a salelo animation o mais yo moko fo kwa na image na yo lokola tozaka peu ba style moko na yo yo moko pe fo kwa na album yango moni nga moko na banda position de tirer bande koto weli nini mwana mamo grand ozomona après c'est le yo yasko na ba Seben ba sele lai ba mutombodi kembe mais ba parti musu clé nga moko net ba NBA jouer soko tali bien na banda ko imiter Al Pacino parce que toi qui style mo est-ce que vous allez trop c'est que soko animé pe ko chaîne nga ko chaka si na zaki trop sir parce que album na ngai o ebimaka na Brazza o ndia ya sala ga zwilanga et na bibisa album on na Brazza batutu ba vivant na Congo Brazza batutu ba vivant na ba point noir na ba Gabon ba ebi histoire bien ba ebi que na sala ga disque mo pochette nango ezaki ya bleu na lata Pentagone titre nango ezaki crise totale nga moko na nima mais bato babetelanga sima tuna koyemba extra muzika roga SP bass bakila mbongo batutu wana siko tango na esko kin eke ndia ya zwinga po ndia ya zwanga na image album wana na saka na Brazza po yemta distribuaka siko tango ya zwinga nga siko Al Pacino amonaki yango occasion abi lokolo zwi ndia ye seke album no ba promouvoir yango bien seke ba distribuer yango
bien Okay. luka mutu moko awenge abwakelo mais yo moko pe ndenge bwaka ye na braza na bord nona bwaka Voilà. mais imiter nga pena plus pour voir no pene bima ndenge ezala Evimba pena. yango na imiter pena Al Pacino Okay. même na ba vocaux même na ba bwaka tout et puis na chanteur na nga ténoriste wa utotika biso kala te Diego Liendien il passe à l'animation Okay. yango mona na katana akibinde kibindo ya yo po bangi ba fanatique kibinda ngo Voilà. wana sko Diego Parce que Kasala. kibinda na pe bouja. makasi Oyeba awosala katene balembisa singa. te manque omoni ntango basadam balongwe mboko oyo bakomaka na soutien soute bazala vraiment neti na débandade donc manque ya soutien ere moko etindaka artiste akweya Okay. soutien etindaka mo te kibinda période sadam azalaka babimisa na bango album te me bakanga kine Voilà. bana kitambo tu bayebi bakanga kine mais basala na bango disque Première fakakola sur ma chaîne musicale, voyage kibinde kenda na Goma. ah bon Sadama mema ba na Goma, so ba zo ngana ba chaîne musicale. ozomona donc elengi ya kozala mpe na ya kosala musique ezalaka mpe malamu soki bazosoutenir yo Voilà. omoni nga nde nalobaki na tika wi na tika mpo nga mo na découragea Donc raison ezaka bato ya non nga mpena na tika mpo kobunda mpena comme il faut omoni nga eloko eretardanga eloko esalaki nabeta 8 ans nakobimisa disque te Okay. ekasa makambo na nga déjà Okay. alors allure loko ezalaki sous vraiment te mpo na korebondir fo ozala na mutu moko abia apousse yo mais na ndenge ya nga moko nayaki mpena na moyen financier mpena makasi te mpo na rebondir succès na nga Okay. yango moni nakomaki neti mwa réticent mais soki mutu moko mbongo mpena se pointe oyo mpena alingaka mbuta likasi abike mbuta mpo bato ebele bakomelaka mbuta nalingi te odisparaître mbuta baevre no wana etika nga mpena nasepelaka nango ti lelo eke mutu moko neti batangi Brice Lulendo boye loba tosolaka nde makamba musique te Okay. mais eke mutu moko ase présente mpena abi mbongo na ngai yango oyo mbuta bimiselaka kaka plan moko kolata yango teke non ozongeli carrière mais bimiselaka kaka plan bimisela ba disque moka. on ne sait jamais nakobimisa mpe plan lokwa nanga na makila nango ekokende mpe simi Voilà. Mbuta. donc eloko to emarchaka na moyen yango moni ba Félix Oise quoi Okay. ti ayaki abandi carrière asalaka daya na poto azalaki na mwa chicon Okay. donc so otali mpena carrière ya Félix bien Félix Oise aconstruit carrière nde na bamoyen Okay. mpo kosala cultura komeka baalbum abanda komeka wana moyen nde bandaki koaccompagne Okay. et puis voyage na liboso ya cultura amema groupe na mbongo na ye moko Okay. mais bakesalaka disque signature donc ere moko même karma pas so otali mpena bie carrière ne elamuki kaka mpona moyen financier Okay. donc moyen eyedaka mpe artiste omoni brigade abanda kobunda te baza na moyen mpena te ase lancer comme il faut Okay. mais abanda kobunda moyen mpe biso totia ye mpena ka eza te tokomobenge neti asili mais tala daju ndenge apeshe ye boye brigade so aza mayele nalongoli na libula molai. nayebisi yo zone d'ombre wana tozalaka Histoire ya brigade ekoma okende neti. mais azalaki susu actif te na terrain omoni teke brigade moto lokwa brigade asala baprouesse mais makambo gezma oyo etawasala brigade ayo kosala yango te Okay. donc elingi olobaka soutien gez aza nango brigade aza nango te Okay. mais soki otyeli brigade moyen momoni te na dajumba moko pas en flamme donc ye moko mpe so akontinue na baprojet na ye eke basimbi ye mpenza to label moko abien akomata sikoyo soki générique basali na dajuane esali bamillion de vie ebele akoma monoko neti inonce vi te te bavi wana eza ya daju mais inonce vi mpe adondolaka bavi oyo oza achaine na Diamond. bon inonce adondela yango parce que projet au départ eza ya ye Okay. omoni yo mpe ezalaka ya inonce abimisi wana na chaîne na ye ebandi mpe kotalama Okay. après nani Diamond asepela na projet acontacte ye abengisi ye barebose donc baremixe même projet ya inonce wana mais azwi yango atie yango siko cheye peut-être basalaki bacor na bango afuti badroit ya inonce ya maison na bango maisha soul ye atikali na produit donc eza ndenge moko te na brigade parce que brigade a participé na produit ya bato mais ya ye te mais droit d'auteur akozwa na mbuta tobombaka te parce que tozwa bamessage oyo ezowuta de partout voilà balobi coaching yana ti fali ya ndima azala base ya générique yana mobimba apousse daju asala na brigade eza mpona kokombatre dynastie wana
ya faire ndenge eza na marché eva ta ya koyokana te générique yana so ya na embriement na parce que bakoloba baolela makasi babi toyeba ekaka moto ana moto asali baje wana nyonso ezaka afale babi falinda azobundisa dynastie ezokana te ti sikoyo eza mpo falinda azocreye bato mo babimisa babiloko mpo ekundaka dynastie wana ezwa ta ya korespire kutu te na terre ken moto akosa yo te omoni force afali réussite artiste ya mboka omoni soko artiste ya mboka akwei makasi concurrence na bango ekolimwa bapeti oyo baza na se ya artiste ya mboka bakomi baconcurrent ya fali ezokole bien te elenge sile na terrain omoni te banda dynastie ebimi vraie concurrence ezongi bien ke na baresultat nanu pena concurrence ezongi bien te parce que baza na baremontada jusque là décollé bon déjà royaume par rapport à succès qui album ebimi jusque là décollage mon ken ezalaka mpe album ebimi deux titres kaka nanu ezorene nanu même trois titres nanu deux titres ezorene royaume kunga ezorene royaume kunga ezorene et puis titre wana bayembi na inos ezoyokama mbuta so ezorene erenyaka kaka na telefone na yo te na telefone nanga te napesoka statistique royaume kunga na babar ebetaka tala même visibilité dans mon YouTube au sentir que tant au clip ebimi un mois 1 million plus de 1,4 million déjà vu et puis à vrai au sentir que batu pena ba changoka ezapena un des éléments clés dans cet album ndeba lobaka o pangusara mpangi no mboka ma ami na sala analyse un analyste n'est pas un abruti un analyste n'est pas un sentimentaliste un analyste c'est quelqu'un qui étudie les faits pour les en terrain. Et puis analyste à rancunier ils analyse normal. Il y a quoi apaiser quand mutema ya moko. Na quoi apaiser mutema ya nani o apesa nga ndambo caché na ezo kazui. Nani. Et puis likolo na mosusu na sala zo musique te. Likolo na mosusu na za na posa to kuta na bango te. Yebza zo na o apaiser mutema ya nani. Pour ça, à l'époque, on a posé tout coup, on a s'est changé. Moi, on a ok, on a pas PCD, et moi, on a pas PCD. Si on est dans la salle, on a musique, on a élevage, agriculture, on a méga gauche, droite, lobby, moi, pisciculture, moi, côté Kabambisi, moi, vivre frais. Si on est dans la musique, on a été ok. Ezala fali, ezala artiste mboka, ezala wera. Ezala JB, ezala Birvé, ezala Dadju, ngai na bango égal nini. Et le côté ezala PV. Et le côté na bango. OK. Na kala tant on la musique. Des fois moi na grand hôtel na Pullman pas to kutani. Ah ya ndeni na bikolozo mona te ah ya na kene mo tourner. Ah ya ndeni abondeni yo côté na ya obi na yo kiborno ah c'était légal. OK. Mais na minute on a Tito ya sala, moi Tito sala ba analyse. Nazara so artiste te. OK. Naza ancien artiste. Donc na yebi terrain, na yebi statistique pe na landela. Merci Mbota. Bilamba ezo contribuer nini na carrière musicale ya mutu. Bilamba na tia cher, autrement na ba te ka ba 20 000, ba 30 000, ba 5 000 et contribuer à nini na carrière. Elenge ba fanatique. Ba fanatique ba kana lengi soki parce que musicien za ndenge na ya bimela o pe ba fanatique na ye ba mesani la ye omoni soki Jean Goubala bando ya Léon na Teva lobela ba Gucci alobela ba griffe cher yeba yango ba fanatique ne ba obaye ndenge mo pe kana ba velo quoi soit on lobela mwana ba obaye velo pala ta simple normal mais peut-être pe Gina Lati eza non peut-être ya ba 1200 euros balati du bazana na la ko le ba artiste congolais tout mais azala ta simple voilà donc ils ont motivation artiste ou apesi ba fanatique na ye ko la te ya mabete parce que même ba rappeur américain même ba musicien américain et belé tout monde avant ba kumisa ba Versace ba kumisa ba Gucci ba kumisa ba griffe à danger pour ba fanatique na ba lingela bango bongo
Alexis bena ba bijou ba fanatique ba sepeli. Alexis ba car ba fanatique ba sepeli. Alexis ndaku ba fanatique ba sepeli. Mais avant ba no la sabilo ko ana nyoso, il faut appeler na makoki ngoti. Mais oui. Maloba soso ali arambo mo ekoki na mungongo na eno. Eza na mutu musu aza na makoki penate. Maza muumba kolata yango moni ba finga ba ona ba famille. Neti ye. Mbongo nesi la rana bilamba. Omoni eza po linge loko ngo moza na makoki ngo mingi te. Elipe ko lobate ke sobe mdana mbongo ebele ndaba ndo sisa bilamba no sera ba boutique. Parce que to mona ba mura kolata. Wa belo wango atiki ba 100 immeuble na Congo azala tane normal. Emso les potes abatongele complet. Donc eza créneau na ye po na ye akola botama kola akola na esprit ke nga fona za na banda ko ebele. To mona na so wera tsomba ne banda ko me bilamba ki pango pe. Te wera lataka ekeba. Wera lataka. Wera za sapeur te. Malata. Ndenge zala pena mi pesi to na bilamba wera. Mi pesa ka trop te malata. Membo ta kotala. Et puis wera na style américain. Keba. Wera na style américain. Kotala siko débat o ezo venir na internet. On est so seleo. Azotia Robino mal à l'aise. Tandis que tu as vu que social que loko koki na mungongo na peut-être que Robino ala ta selon ma koki na mais quand tu es mal à l'aise que Robino ala ta Chine tala badinga bo ba ala ta ba fabriquer ba so ba biloko na ba maison. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ba concurrence wana eza normal ba débat bongo eza normal? Ngai na yebeli seleo na mamba bilamba penza aza mouré de na mamba bilamba seleo banana yeba depuis même dans sa position de tir azara na mbongo te baba olingolata. Tango akoti pe maison mère carrière ne mo na maison mère batu ba surveiller yango ba mona bena kalinga yelamba. Vous comprenez? Mais cela n'empêche pas na ba oyo misusu pe ba na posa kolata balata selon guna bango. Mutu to alata na gumo te. Par exemple meza na mutu musu na vine mo bimba sepela na Japon te. Okoya jamais bo intoxiquer griffe à Japon. Aolata ngote. Mais papa chéri akumsa ya mamoto. Ozomona? Eza na mutu musu par exemple ba vina solo ba Blaise Bula. Oyi ka na olata ba diesel, ba bilamba mo boy. Aki trop classique mais bilamba cher. Ils appellent les artistes le roi Will Longomba. Au monete na mamba bilamba nete o ma beta na vive attention. Mon monete go ya mamoto. On a beti te malata cher. Mazana style na ya olate la. Ozomona. Ezana elate mutu le roi Juna Mumbaf. Kutu na pese bambota to an événement mo azo beta na juin awa na Angleterre ka wana na pese bambote vena so Juna Big One. Amouré a elamba amouré pena bilamba. Et puis amona rapé mbongo azo somba. Donc batu lokwa ba Juna nde photo cha bango na ba sele. Bangambo wana pe ya ko bimisa moto gâché ki na lata ka forme na lata ka ba griffe. Et puis griffe. Elle ezala ke mbongo emona na so ya malonga te koma. Et suis ça ko moto. Parce que l'ingé logo ngo memozo ngo place eza na magasin ezate peut-être na pesive na Adolphe Domingezi moti tata pas lele là alela lamba forme est-ce que ba entrer à là on desiko te tata ebi ba kopa sala à terre attention eza na mususu na musique au mona banze munezo cartonnette azo beta petro te ga kota mive mais peut-être sala makambo mususu pembe et amona lo ba faut féliciter tata ti lelo ala taga danger ya omoni mais l'accident que mutum super rosala ala tane propre mais griffe cher te am so Robino mundi voilà ta selo ma te mena ndenge pena ya ndenge pena ya lukuta te Robino aza propre kaka propre aza propre mais na makampena ya forme nde to cha ba sele yo batata ba Juna Big One ba vina so ba pire vie na ba ve Kester to ko cha ba Robino na ba stade wana mais Robino pe azana nzoto elambe nga wala ta no pe cher na Robino alatika simple na mais am sa lio muto oto so ma biloko ba mili mais ba Robino ba genre bana moko akola ne propre azane propre voilà il non si bi pesa la propre voilà mais Richie ya zala ne normal te aza propre wata lele lambatika goga tanio so kudana na goga la ta griffe et puis surtout kudana lula ra griffe na lobi na sens Richie lobela kandes ko bilamba te alobela te mais alobela te malaksa caméra monte sala ke caméra ya loba à travers caméra et ça na ba artiste ne te ba fali jamais ko lobano ke na beti boy te caméra ka ejiki te ngazaka wana ka bandina makolo amati bino mo comprendre que
akota illégal wata pas à bongo ozomona namona pe Fabregas mo akota pe légal donc kolata eza motivation ya mutu mais yango tende succès musique mais ekendaka pe na esengo ba fanatique soki artiste olata bien ba fanatique pe ba sepela neti nga ba période on sa ba disque nanga naza sapeur te mais nga na linga trop bana mindele do style mo catch ba survêtement cher ba ela telimo boy ti papa chéra benga na pesanga valise mobimba pour na sala ba clip a sauve qui pe pour comprendre que petit nanga oyo bilengine yango et puis ba fanatique nanga pe ba à l'époque ils ont surtout kutani ba surveiller nga beti catch a nengen a ken nengen donc ils ont bongo mais ils ont motivé et ça n'a pas fanatique plaisir. Ok, merci beaucoup Moutalikasu. En tout cas, c'est Pauline Lumumba, Adel Djoro Bago d'Alger, c'est Angel Moussoili Makizembe. Ngana kega nano, nakena c'est Angel Moussoili Makizembe, nakena Koko Arafat Makizembe depuis Tokyo. Azo na besoin depuis Tokyo. Voilà. Nakena Clarisse Tanga Mouyembi Motema Gilen Ntsebe Mama Evers Bell. Et puis nakena Robert Mukoka le boss 277 Tina Sayo Kalatezo Fongama. Donc yangwana ba tous pepele ambetolo venanga tous pepele ambetolo na bosalité motema ma Emily Nzemba quoi. Oui, merci beaucoup. Alors merci na Joël Salambe, Veluzo Mbata, batutu bozui occasion ya kolanda biso, vraiment tosuki awa toza occupation to ke nous sala maka mususu. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.